Et puis passer à parole à Choko. Si on passer à la parole Choko, à la main à Satan. Pour aboyer déjà, nature ensemble. Et ça est à la bongo. Nzamba ke lio mwindi yo parole Choko. Bazaka déjà ba waka bazaka déjà ba yebana do bazaba wangila ba yebana ke non kingani za mutawaka. Ni tete faire go la fala ça la baka bosser fala ça les batebeleti. Ka pourquoi faire? Ça dit que batindi ndeye concert wana za na kati ya Côte d'Ivoire za mama na concert. Donc to ko trahir bana mboka te puisque biso to trahir bango te. Ya ba mise bazaka pena to ndimino ke no yo mutozo ke ndesiko ko défendre biso libanda mboka. Vous comprenez mais OK au lieu que na couleur en mboka OK est-ce qu'on a couleur ya ba wesh wesh. Si David betaka ko c'est grâce à faire rigola. Vous comprenez ceux qui les lots bango va s'inspirer ba beta ba danger c'est grâce à nous. Alors cette fois-ci to lobi non to kopesa bango so biloko na biso te ba créer ya bango. S'abonner massivement à RDC International avec Anastella la fraiseur. RDC International. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. T'inquiète pas, il va s'abonner car on sait jamais. Bon s'abonner, partout dans le monde, ici quand vous allez. Chaîne à Kitoko yango s'abonner. Na RDC Ave Maria c'est Chouaou TV. RDC International. Bonne information ça va musicien. RDC International. Donc continue à kata YouTube. Tout le monde est pas chaîne à YouTube. RDC International les kangi. Anna Esther Razer pour l'unité. Nayo Mariam Batimou pour s'abonner. Yawa, this is your channel. We try to submit with the rest of the International. Bonne information ça va politicien. RDC International. Bonne information ça yamboka. RDC International. Maman. RDC International. RDC Ave Maria, bienvenue chez nous, bonne année, bonjour à tous. Merci beaucoup à toi Julie International, caméraman Swag Bazu. Merci beaucoup DV de la presse Eliezer, famille Bola, Clarisse Mako, comme moi signe même maman ba triple. Donc Yonde Makamo. Merci beaucoup les défenseurs, Charles Chinois, merci beaucoup à Willy Michel Code Mondial, sans oublier, il a choisi ma tata Ngwaka, Babi Yonde Bamote na wana bonne année na bino ba merveille na famille. Au côté 2020, au côté 2021, au côté 2020, nous avons commis par rapport à l'autre bogard de la presse. Nous quand tombolo, mais quand on développe une candidature, quand on est par rapport. Rapidement, je dis bonjour bogard. Bonjour Maureen Bola. Bonjour Nabatutu Bazota Labiso. Bonjour les patrons Kosa couleur les multicolores. Mbali ya bato ya Barbara Mazirel en direct des États-Unis d'Amérique. Bonjour et bonne année encore une fois de plus. Na l'international Chabani Nonda. Bonjour na Poison Kasereka. Bonne année l'ambassadeur vote singa les millionnaires en express. Maman Madi Wembo, Sabatine Wembo, Emmanuel Kalonji, Roger Moufuta. Vienangai Sheriff Kachikou l'image de la terre. 4 jeunes Mobimba Tokangi bango déjà 4. Baleine de la presse. Kalmif Kofax. Donc tous ensemble quoi. Tout le monde est sur 2021 et les candidats. Donc, il faut qu'on ait bisayo. Donc, mon Zambalinga Rabiso. Zambalinga vraiment biso. Son note, et on se souvient, Mbebao, tout ça là, on a vu, tout le monde déjà, tout le monde a été, mais tant tout le monde en 2021. Gloire à Dieu, Zamba Zolokumu, Inch'Allah. Donc, quelle que soit la perturbation, il y a l'art, Bampiaka, mais cela ne veut pas dire que tout côté en 2021, donc voilà, on a mon côté en 2021 qui toko paye lingue. Donc, pour ça, quand on a matata l'économie, va malassé. Parce que pour ça, on a bête ma sola jet set. Des fois, jet set, mon bimba dans les abos déjà le 13, le 12, le 14. Donc, on a na Mboga ya Mossokrou, na Côte d'Ivoire. Donc, Moscou. Mossokrou. Donc, Mboga Côte d'Ivoire, quoi. Donc, na Abidjan. Donc, nous avons des événements, donc le 12, le 13. Maman a concert, tu as jamais vu. Parce que tu as un concert à Malonga. Vous sentez que tu voyages avec les musiciens. Tant que tu as un kin, tu as un mituka, tu as un bandaku, tu as bien, tu as soin. Vous sentez que c'est normal. Tu as un mouvement, tu as offert voyager, tu as un bateau. Baye susu na kina babandi ko beta lisusu matolo na ba kermesse bazoko tambola makolo ba moto ba piéton hôtel pena santé à muta uti ko beta conseil au santé au tige coton ou bien dening ou bien fallait pas vendre na ou bien donc au sentir pena santé on dirait kirdan biso to ba jar wanat
do biso tozwa siko wana mpona kokende na bana bato kopesa bango vie yango moni totiaki programme ya le 12 le 13 na Côte d'Ivoire baya ebele bandeko na biso bazala libanda mboka bachinois puisque quand tokita wana déjà kokita na biso tokende directement tina tombe ya vie na biso ya grand frère propre son âme repose en paix Didier Rafat puisque fait rigola basala featuring na Didier Rafat yango nde tokende na to rendre hommage après tolongwana toyeti place papa wemba kufela pour te confirmer parce que biso bato totika na rumba papa wemba temakaza tolanda ye na idéologie ya rumba odemba na mungongo il faut tokende rendre place wana hommage tant tokita pe wana to rendre hommage kozonga na biso Baster bakozala na hôtel moko bien ya soin au sentir pendant que au secours donc au sentir pendant poto na kati ya bidon to vandi wana soir concert ebandi des fois te na yebiso que maman événement batu ba ebele ba ivoirien ba abidjan ba ebele ba royoka le padre l'impérateur de la musique congolaise G5 biso migolo to komi G5 par rapport au code G5 c'est-à-dire vitesse et Android au saranate G5 donc baya ebele baya royoka musique c'est ça qui vitesse c'est un mot qui sont na 5 c'est ça jet bato baya ebele concert wana eza na kati ya Côte d'Ivoire eza mama na concert donc toko trahir bana mboka te puisque biso to trahir bango te ya ba mise bazara pena to ndimi no que no yo muto zo kende siko ko défendre biso libanda mboka vous comprendre mais OK au lieu que na couleur ya mboka OK ce qu'on a couleur ya ba wesh vous comprendre donc au lieu que ndo beta rumba OK ko beta siko ba couper décaler OK ko beta biloko baninga bato libanda wana bandeko wana mais biso c'est pas ça biso toza sur na lingana na biso toza sur na musique na biso puisque ce qu'on t'a bien la référence de la musique africaine ça vaut d'abord la musique congolaise biso bato toza pona kopesa bango lokumu lelo ba petit na biso ba ivoirien au mona ngana Davido on a betaki acoustique si Davido betaki acoustique c'est grâce à Ferregola vous comprenez ceux qui lelo bango va s'inspirer ba beta ba danger c'est grâce à nous alors cette fois-ci to lobi non te kopesa bango so biloko na biso te ba créer o ya bango yango moni lelo ba plus ko ba kenda wapi ba kufa ta biso to bala ba biloko na biso lelo plus yo kaka ile soso nyau donc to kunda bango mike lelo to yesko na rumba opéra en Afrique rumba trap au sentir musique ezo ko beta moto a biembi avant de regarde-moi maintenant avant de après au suki boye avant de ça dit que musique était que eyule simba eka dozo beta musique bien whisky mo banzi bien mère net babino ba frère chéri boy na molonga no pembeni ya bien au sentir pena que non vient nga quoi ça couleur azo comme la champagne mais regarde-moi zo beta c'est ça la musique voilà yango nde moninga na lobi bana poto baza calme makambo eza nango bien wa générique ya papier veut tout le monde qui ont tourné rebotiu le bilo comme mot tenir on a bien nom to kanginga na confirmer merci beaucoup na papier veut générique mais tout le monde on dirait babi va retomber à générique ya papier veut nzembo simbité tout ça clair babi générique simbité générique ya mabe n'invité au de la presse, tu as en 2021, tu peux sans recherche en 2020, tu as en 2020, tu peux sans recherche en 2021. Moi je dirais, biso, ceux qui battent en courage net biso. Mais les mboko les loyo, et ceux qui les bosso. Moi biso tant musique générique. Il y a des musiciens qui ont qui album est belé. Ce qu'on bango baso ça l'arrière. Baso comparer générique moko na album mais bilo na bango na peso beta kate oh ngobi sana ke beta na YouTube kaka te yango zo beta na YouTube te zo beta ndena ba statut ya batu YouTube te ozo ngamba yango zo beta ndena ba statut ya batu soki boboya na mwasi ale kamate o chele statut OK c'est pas la OK les jetons yango ndeko beta pona bango ozo comprendre mais la musique il faut étaler ça kala biso to yeba kiso ki bazo kato coiffe botela ngai coin ya ferry ezalaka ça dit que faire acheter ça coin moko boye on dit aux sentir bien OK on est quoi faire non katanga net faire lelo yo biso taimana batu bembo na ba douche oui vous comprendre lelo au sentir pena nzembo on ndenge za boete nazo somba chemise ya nzao donc kini soko lati nzao ba beleli yo bokena l'état. C'est ça le succès de la musique congolaise. Mais les lorsque album bango babimisi wana ndenga to fete boyinga na yo monene na eloko te. Ngai nazo lo bana bato wana ba yo babiem. Au monde to za boy biso to bimisi générique. To bimisi générique les albums te. Bango babimisi album e beti wapi.
puisque to bine na biso erebo ozo comprendre nga siko na komi na bongo donc soko ele que biso to bete oh mais erebo abeti azabi on a la belle à papa Hervé normalement celui qui a vu le père a vu le fils quand on parle d'erebo c'est fait rigola ni tété fait rigola erebo n'allait pas exister tout ça la clair mais la belle monsieur pesa qui to mona bana mama mais ça va ndembo ba carrière bana batu ce que le lo peut-être bato ba condamner nga anita mwanga bakenda ba bazé belé aza ba miki ne avandi kuna nyawu donc on sentit pena muta vandi à l'infini ni oyoka kaye lelo bazé belé na mboko ba mise belé yanga na yebisa ba mama chala mwana o eza temps ya rebu o matoki tata o tsheli ba ya $1000 muta roya souté ozo comprendre rebu aza surnommé na zando ngai na moni mutu na quartier na bana na makala pondo comme na makala eza commune le plus succès na vanda na makala te pana partout balambela makala donc au sentir pondo ya rebo ya ngweleki avoka ya rebo ya ngweleki chaussette ya rebo ya ngweleki bazo ko belela rebo au sentir pena kino mabene ya rebo tozo somba vous comprenez donc lelo tina ba flash disque carte mémoire tozo flasher banzembo fele na banzembo ya rebo donc ça dit que noko mwana mwasi faire asali musala mais lelo yo nani andimaki ke rebo akobinisa biso babilo to ebimibimi wana tia kati bo muke menene alekaka confirmer biso ba orchestre de musique ya mafinga ni trésor congolo abatindaka ye afinga fali maye bateke ye trésor congolo uta ba fali pour akofala koza moi musala te mais yena zala moi musala ya fali moi musala faire pe ba kombo soko ba hasala banini tout ça c'est grâce à ton congolo bazolo ba mabe wana pesa ba titre belebe moi sozolo bawana ayaki nde na TV po balula ye balinga ye pona kisasa wa nani alingaka ye nani alulaka ye tane telongi ya bongo nanu mosusu atente chance ntango akoloba bongo peut-être balinga ye na poto mosusu ezala neti ata yote yo leki mosika do sentir pena tala nanu avandi na kiti on dirait peut-être azonage donc moto avandi maboko na tala maboko na ye on dirait net peut-être moto atika na mikumba pepe kale na bimikuse ba emoro yo sentir pena maboko esukeli awo tala nanu forma mwasi wana na tala on bien tala mwasi wana bien soki nene wana mutala ye bien nanu mutala ye nanu donc mutala ye nanu sentir pena que oh bato aboye pe na RDC bazaka je ne pense pas qu'à cause de la congolais il faut la ta mutu moko bo West Afrique pour soko tel même lobeli pema tema que exergo comment exergo longola zemi ndenge sala ka basie a longoli c'est comme belle kwei o senti pena mabele moko ekei boy so ezoko kovanda te na balance ayaki koluka mubadi amimoni ça mobile ko finga moi c'est na zo finga te koloba bongo eza ko finga te po aye koluka mobali balinga ye siko na komwa le padre aussi maté pas les pas dans le Marc House azo finga batu yeto ebe kota kita mais Marc House comme le comme finga batu tazo kongola zo finga yo kutu koloba te te pona bino musicien moko aleka na te ba ko sa ba congolais biso to ndima pendant que nous faisons la musique maman bayaka na société la kosa leka donc en réalité des choses et kanga bango on se comprend donc pona koloba ke biso to na moment te ya koleka na TV ko finga nous critiquons ce qui se fait sur le terrain bango bazo kosa batu puisque biso to sa nini to dévoiler vérité que c'est ça etambola ka bongo masolo etambola ka bongo donc aussi to ye to dévoiler secret on se comprend donc yende batindi ndeye je ne pense pas qu'une femme qui se respecte qui passe à la télé pour dire n'importe quoi ça peut-être va passer bon yende ba futi ye ba warande ba fundi batindi ye ya zaka de awarat bazaka déjà ba wara bazaka déjà ba yebana do bazaba wangila ba yebana ke non kingani za mutawara ni tete faire rigoler fallait ça la baka bosser fallait ça les batebeleti car pourquoi faire ça dit que batindi ndeye mususu mobali moko boy papa ko sana bango aye ko lukande mobali ya 2021 mais on qui a saléré hôtel pena ndenga chepe beauté mususu peut-être tala nanu na ebité wana no nyovi ou bien chile au moins ba chile kala o sentir pena loka mundo bozoko pakola pena na kiki ya do so otala pena elongi na ye na couleur ya betel botango pour ça que peut-être na tala ta mire que na tala ye on dirait mutu moko bo on dirait net mutu bitoche ngala mona ke bitoche
osentir pena bitochi o awuti ko péché ou bien awuti wapi awuti gambela ou bien awuti wapi na zando série ya mbule bête ton osentir pena tala ye bien tala nanu ye bien nan ndenga zawana c'est-à-dire que azamu tuta koleka na TV soka leki peut-être batindi mais biso toza na temps wana biso tozo tala ba oyo batindi ponga na calcula ba petit ngote ngana tala ngande likolo ngana tala ngande ngana visa kana tali na yatindi yo botindi eh ngalo ba pe de ni les batindi oh wana pasteur wara chelele donc wana za musicien na biso de pardon limbisanga to en direct j'espère beaucoup ki ko taper place donc aza pasteur wara tellement que bazo ko pesa yembo mikolo potala ka na église na ye bandimi balaka sute e komaka mwana kasi mwana tata mwasi na mwasi na ye bato bazala su na église ke kuna dimanche plein ti libanda ti na ba mire plein ya nini yo so mon pasteur modèle ba ke nozala plein pasteur modèle wana ba pasteur te foko benga ba pacta pasteur akozala bongo te pasteur alolenge nini na ko ndozala pasteur otali penata tana ilonga pasteur ngo pe na église. Et cette église a bon moi c'est bien roqueta na église. A roquer mambango ton ndemo mokumbusu. Pasteur za boga quand même. Na boga ta elongi ne bien. Ta na elongi na ta la tampon ndenga za na ba tampon. Tampon pena au sentir pasteur pena tampon on dirait donc ta la elongi na yo ta la pesa maloboko. Différence c'est ça. Donc ala na elongi on dirait c'est maloboko. Amma be moko dona na mona ba passer per modèle ba to bongo ba pasteur te il faut que ben ata ex pasteur parce que ça là peut-être ndenge ba ba so ka ça là ça mikumba nini moko za mikumba belebele totala ba etolo mo pasteur to mona mutaka na kisasa pasteur ozotanga wana to mona mutakala na yedo esambwa mutaka ne ba cha na ba cassette so za tembe to ko tshela bino yango so sotala ndenge pasteur azoko se masturber tout un pasteur de la nation bino bobengaka hôtel pena nanzoto ki bomobalicité ya se tampon na tampon oh tampon on banza yeke non eza peut-être na ilongi nzoka tampon ti na sa o sati pena côté makunda o tika na lo bata ba bitiza ngo parce que les autres tampon na tampon o sati pena tango zo côté misa iloko ngo pe tali pena batache oh même modèle ande nini yo pena bota ndenge nini ngana ko 52 famille baza na église na ye bakanga ne matoyi puisque pasteur atiki bible alembi bible alemi mabondeli alemi prophétie alemi mangé analyse état que pasteur quand que pasteur okendo kota makambo wenge awa nde sikoyo ayeko awa pena sambo sikoyo donc toute une première fois pasteur dans ce pays à sambo puisque pasteur nana mona pasteur tazo lemba bible so mon pasteur alembi bible ndimelanga ka komi mwana et puis pasteur apakola ka chokote so mon pasteur na bino apakoli choko ala mwana satan po aboye déjà na tira nzambe eza etamula bongo nzamba akeli yo mwindi yo pakoli choko siko yebisanga oza contre Jésus oza contre nani toza nanu bato pasteur toko mona pakoli choko ndimelanga ke ata pasteur mwaza mwana na satana pasteur akopakola choko te pasteur o bayebi pena pasta choko ekokota na nzoto neta boyisi ko bonzambe le pasteur aza warrior soki warrior soki deni bino bato bobenga bango kuna baye na 2020 biso tozaka déjà bagula kala tobenga na bagula bango balanda biso omoni lelo alobaki bien atangaki ndeko na ya mai ndombe ki aleki biso po bawuta na bango sade asaleli nini ki fanatisme est-ce qu'un pasteur soko zo sala analyse il faut dévaler kazaka ndeko no faire ako bengene kini awat faire o mona kana bakolo kini akote ka place azaka église wana baza bateke wumbo ba David Matadikibal faire o mona kana bakolo kini ya osakana te ya omoni faire lo ba ndaza mwana gombe batutu balobi faire o za mwana ngiri tala complexe mwana bandalité o za po ayebi ke kisasa to eza bango ozo comprendre ba David Matadikibala vient na David Matadikibala chef coutumier nazo kolela bino mabe na le prince ba kolokini siko yebisa ngai pasteur déjà ça lobi ke ndeko na ngato uta na ima indombe oza déjà na parti pris siko pasteur a bon bino boko salela ba analyse il faut ko benga ye pasteur wara ba wara moi ba petit na biso ba wara o ba yo bima mais pasteur pe bandaka la zara po awa ya koti na maonda wenge il faut yeba ke basankara ndambu bazali babogarde de la presse mike pe bazali po to fina finga mi ya kuti na finga mite na moi ba émission te zoko leka na ba caleçon na ba sous-vêtements mutalika sukutu déjà sina longola ye déjà na mongana et puis passer il faut yeba bato ngana elimina avant kuti ya lega loba il faut tala bido ngana elimina papa mama na elimina keni mpiana lo yo ka el sus na elimina manike
na elimina ba Frank na elimina ba Mike Loka na elimina ba Gloria na kombo faire il faut tala batonga na mutalika so ayakawa comédien asali ki comédie tite abana musicien atali na musique ezo simba te ayeko rejoindre basaisa na badaida atali ezo simba te ayesu sur le loi comme journaliste analyste nana valida ya mboko nani apesa ye mot d'ordre pour la journaliste et puis nana akota na internet na elimina ye na dama ye lelo akomi sibine Koffi Olomide soko tali ba komi kofinga wana vient na biso akambo ozo comprendre soko pona koloba ke passer faut atala soko batonga na elimina na vie o babanda internet liboso no bafinga bato na elimina sikoyo yende siko tour oyo na ko eliminer te na zozongisa pena ma indomina internet avant passer à loba amitala nanu nzoto ba publier wana nan tampo wana nan yende muto soka lobi ke faire asili yende asili elongi po elonga bongo ba kobengisa nsusu na ba manifestation te oya kimisa même ngutu tina bato ba kosala mariage le pasteur alobi bato nyonso bafinga nzambe alimbisa bango asengeli bango kabo olimbisa yaza mwana na nzambe lisusu te wana eza kosekisa nzambe mwana na nzambe ozoleka ozoloba makambo ba musicien profane ata yo moko mwana na nzambe ozokende koloba olobela makambo bilamba ke faire alati kinga na lati koleka faire na prix olembi kote ya peuple de Dieu yebisanga nani tozokende nanu wapi siko bandimi oyo lelo peut-être bakose proclamer baloba ke non parce na bino nde azofingama sikoyo il faut que na bino place mususu bolonga na église wana po akofingama 2021 bandele mabe parce que a touché mwana wenge vérité nini ya koloba ayi kokota makambo ndenge nini po awa eza monde tofinga na biso so akosipo ou bien signer peut-être tofinga ye kaka parce que pour afinga basani ba collègue ne basana nzambe bacha yekata afinga ba politicien bacha yekata alors putain lokola faire soko finga faire oza makambo soko yango ndo moni ayiko finga faire oka kozwa soko awa pena na yebiso ngombi awa mama ne ngombi do akofinga mama na kuta fi oza débit ya mafinga na oza mafinga 2021 ya sika do za débit do oza nije c'est moi le moitié soko il faut s'attendre na ba retomber koya mais ma bende toke na l'état te po ya lobaka ngo atrovaka ngo bien que non faire asili mais yende muto asili spirituellement physiquement bibliquement et puis financièrement et puis facilement talana face na ye donc asili facilement asili tentirement donc ça veut dire tentir asili donc asili même ti na sexuellement yo moko kutoza na savo zo ko tele miselo ko no moko te ba publier pena bo azoko do sentir pena passe pena bomanga do ça passe azoko lia face do ya tampo etelemaka te malgré ba publier mais telemate mais ça tire pena zo tongo tampo lisusu ngakutu na banza ke no tampo ko za na moi elongi zoko bato ba bebaka yango mona bino ba jeune fille avo linga kolinga ne longete simbisa yeka ko yebisa chérie je t'aime otala na se otala ezande nini omi bangela déjà potala na pasa wana na mona nzoto wana na bi oyo na se mwana mobali ya papa o sentir pena se on dit neti bacha wana makala do sentir pena bacha wana na boga pas jusque là pas que normal alukaki do ndenga tabo alukaki makambo do fanzo ye makambo ye pena ngana zo senga bandimi na ye bakanga matoyi bapi man église wana bakela ba église mususu puisque pasteur tant oya ko toucher moi na wenge il faut yeba ke basanga ya mike bazali ba mosaka mike bazali ba boga ya ndamu bazali ozoko bado batu na batu bazana faso ba manga uzi pe ya ndamu bazali mais tant biso to ko telema fa picler ndeko nanga fa picler mais faut appliquer tout le monde qui moi la matou ça moi tout le monde va publier mutakala l'autre n'a pas la vidéo mais la vitesse que page journaliste ko ça analyse batu ça bomo na mahamba sikate basi basama yango moninga na mboko yoko na kana na bije lembisanga na kana so ba église bango wana za kalisanga ozo comprendre nzamba yebi yo ndo za passa munene ya vina yo yango mona ngana bana na ngabo na na koyemba passer ngana yembela nzambe donc tobote bazali mususu bazali ouais mais bazoko fingisa ya bien wana bazali batunete ba passer otango wana azoko finga sur tous les pasteurs
donc ndenge na tous les pasteurs sikoyo bakomi ko yango mona bamonaka te ke non bapagano bazokoya ebele ke bandimi yo monaka yango te soko okei na église lelo ya monene okei otali bato baza na église na bato baza na kati peut-être ya longe bar ou bien na boîte ya boîte eleki ya bato baza na église ça dit que bato base décourager na bango eteyaka bango te grâce à bapasteur wana nga na kosala na bapasteur ya Congo basala démarche balongola ye totumba église si possible puisque pasteur wana yokisi bapasa soni moko ya kosakana te oyo depuis quand susi nezalaka nini feka bwakaka ye na disque susi nezalaka nini puisque fatira liboso oyo atekela ye eza fere moto atekela ye motuka avant soma motuka na vie na ye yazo bamama bafere après na église na ye depuis wapi biso tout tozala na bakina moi je suis venu ici na 1900 combien na Kinao bah 97 déjà j'étais à Kinshasa je suis venu à l'âge de 10 ans moi j'aimais toujours faire rigoler jusqu'aujourd'hui j'aimerais gaulois nga na lobaka yango donc eloko moko te koloba na ngai ote yango mona nga na lobaka ngo na ba courage mutu moko ta koloba na nga bogar longola noto yaka boyo lobela biso sans que faire esimba te na kotika te moye mo faire le bitika kolobela nga mais na kotika pété je suis l'amoureux de la bonne musique de faire. Vous comprenez? Donc voilà, et ça m'a ramené. Moi je suis venu mutatina na lobela faire ati. Ngai moko. De faire le ah petit nanga ça va. Vous comprenez? Mutatina teke ya. Ngani sepe balinga kuna, ngani sepe balinga otikala yo moko. Ngai te, ngai kuna nazani DG, nazani DMC, nazani porte-parole te na benga samutunde. Ezande batunde mawelisa, batu to ya ebele. Mais mutu na mutu aza na étoile na ye siko ntango yo ozokoka susu mabagare yango te biske soko otali bato tobundana bango babagare yango bakatana nga na kota ti demi-finale ngai oyo demi-finale nazokobunda nazokoelimine batutu bakatana balongwa eza mpo na nzala eza mpo na nini eza mpo balobaki eza mpo na boye mais moi je suis toujours comme ça yo ekuti nga ti chapeau de squarette osentir short ya Gucci Mercedes squarette chachino nanga Louis Vuitton sentir couleur et vanda pepele nake wapi yebisa na ode wapi yebisa na kokende na wapi la voix c'est ode wapi mais la question suka par rapport à biso bandona biso internet par rapport à BZ ou to salama aya da Costa Davina na grâce temo mais malgré ba sala ki pour ba vrai faux tant que pose journaliste ko sala analyse en tout cas moi en tant que journaliste na lingo lobela makambo wana te etalinga te te omoni makamususu bozo akopesa wana innocent lobango fu aye na débat il faut fouiller le débat to wana makambo wana nakena ngwa bakisango banado dokisango maba mbote to kabana kasi mbota trop na batu bazotala biso donc mbota trop na les patrons Kosa Couleur les multicouleurs deux villas déjà ba kosa ni batu ya solo nena yo kaki Kosa Couleur yo mon Kosa Couleur azala ba patron na bino neto ba patron na bino bapesa bino ba 10 000 francs na mboko ba passer bazo kosa batu Gelo Mbala boutique donc na balari wana bambota trop wana mutu nanga Gelo Mbala donc so lonos au sentir bablo pesa na sema wana Gelo Mbala donc wana masananga donc boya boko tabotala gloire Mbala plutôt donc boya koyoka musique a bien boya ko mona biloko a bien ba mise balata ka biloko qualité biloko catalogue au sentir lati batunyo wutu wapi oh yo lati ozaka na sasa ou bien wuti ndili lelo siko wuti Paris gloire Mbala papa propre habitala donc voilà donc gloire Mbala papa propre donc ya on a lobby par rapport ya kolata batu baya ebele baya kolata biloko bien ya qualité parce que ça batu mususu balata na bango lata na yo ongai naza boutique ongai tingani boutique ongai naza Château Rouge boutique ongai louva problème te lata na mais kolata pe keseni okoza olata na mais to boba couleur ebele olati mais oh yo uti wapo uti oshaye na ngaba pa bazali osanti olati no bien osanti pena uti oshaye na gambela olati blamba cher mo mi bien te o baba lo baka sointe oza sointe mais yeso olati ba kutuna uti wapi okitaka lelo na yopo andili kasi kasiko usko asante venanga le patron Kosa Couleur poisson casséré kakas on est ensemble quoi les millionnaires de Djobo nazo kolela o mabe batu balinga le bogar de la presse m'a dit wembo sabatine wembo yada dangwa bana les patriarches Bérat de presse des Amunda
tous ensemble manka aussi mi première marcation tous ensemble ma base fit gelele bat baza tellement ebele bazo kotala biso programme à groupe eza juste na moment oyo ba musique tout ba menda ki ba fokolo les seuls musiciens azo ko kabela tala ba bonane to kabela silo 6 sacs à l'os à chacun yulunga benda ki 6 sacs sans compter ba poignon biso dans la bongo ba mise bazo fêter nanu biloko wana tango ekosila tozongela après février to décoller na biso. Merci beaucoup de Pastor Kabouane déjà. Merci beaucoup JD International. Merci beaucoup bébé de la presse Eliezer. Merci beaucoup maintenant sur votre émission. Oh, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Tout ça Kabouane qui est là. Bye bye.